Nous sommes tous abonnés, nationalement Madia Star TV. Et à la mamonate, Pato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Hilenda, Andima, Angèle Loué, Andima, Madia Star TV. Chalaketa, la chaîne de suivi. Madia Star TV. Chalaketa, la chaîne de suivi. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Levé Kiko Kikondambuta, Papa Social. Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement Madia Star TV. Et à la mamonate, Pato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Le Ramadan, Bamis, Bapik, Naba Théâtre. S'abonner. Voilà, avec beaucoup de larmes, fidèles amis internautes, dans nos yeux, et surtout, nous sommes toujours en train de pleurer. Merci et bienvenue chez vous. Dani Timanga étant artiste et comédien, Tatukantuku Bianza vous annonce la mort de Belloni. Belloni qui ne pas. Belloni à Tikibiso. Sur ça, avant que je commence cette émission, parce qu'on doit parler pour l'artiste Belloni, là je tiens à dire merci comme ça à Maman Madia Star, pour les locaux qui ne cessent jamais, il y a Rosalawana pour soutenir jeunesse congolaise, Azalawana pour soutenir l'artiste OEP déjà à bientôt Awa, pour gag OEKOKOTA na chaîne Nabino Madia Star Awa. Il y a Kafu, il y a Makasi vraiment. D'ici là, il faut Ebanda Kokota. Et beaucoup découvrir Bisso na facette Nyonso. Dans cette émission Angola, on vient rendre hommage à l'artiste Belloni. Il y a Zalaki Pe, Moko ya Bafroui, il y a groupe sans souci. Ndekola Bisso Mwaso Azalaki Pembe, Makasi, Azalaki Kitoko. Belloni lelo azate eloko nini ebomi Belloni. Belloni abandé ko souffrir na maladie. Belloni abeli makasi. Yango moni a deux fois nga na lobaka na bande ko na biso ya poto. Bino botala ka ba théâtre na biso, bino oyo bolinga ka biso, bino oyo botala ka makambo to salaka et apportaka pe un plus. Soko yo ka artiste na yo azako bela, ko kangaka mutema te. Sunga soko moni ke moyen ezali osombela ekisi sala yango yaya lelo artiste Belloni a Koufi. Je suis sûr et certain azalaki pe na kati ya association na biso ya NTPC. Je sais que le président Masumu de Brende yalaka yala a kozwa position ya koyeba nini ya kosala pour l'accord ya Belloni. Le président sans souci Maréchal Matondo Matea oya kufa kalatika biso na kati ya groupe na ye ba perdre lisusu. Yo ndeko o bandai ko sepela na groupe sans souci o bandai ko sepela na Belloni. Tu dois savoir que Belloni ne plus. Belloni a outi kokufa, Belloni a tiki biso. Bomoni ba photo ndenge Belloni azalaki. Oui, eza bien te ko kanga mutu photo na kati ya morgue bandeko. Tolo bakeloko à chaque temps. Il faut to yebalaka honorer banzoto ya bandeko na biso. Ko kanga mutu photo lera kufi. Kozwa ko publier yango boye
bandeko ezalaka bien te. Et puis artiste akufi bozwi bokangi ye elamba moko awa. C'est dit à quoi? C'est dit à quoi? Place wana. Natunaka bandeko mususu oyo bosalaka babakamba bongo esalaka bino nini? Bandeko na biso ya basi ebele bauti ekokufa kufa wa. C'est toujours ça. N'habite mutu moko oyo atelemaka na morgue wana l'air artiste akufi akanga photo azwa apibi yango na basansu oyo. Soki bayokaka nini? Tonton Djibi. Je crois que tonton Djibi est en train de pleurer l'artiste et comédienne Belloni. Belloni ya pembe. DJ Sable est en train de pleurer l'artiste Belloni ya pembe. Moi c'est kitoko. C'est pour cela que na yebisaka bandeko. Tout est vanité. Ba yebisa biso to uta na putulu to kozonga na putulu. Ndeko yo tambola ndenge nini? Étant artiste comédien kozali. Yo koma kosala lolendo. Yo koma kosala ba fieur même si pona ozala na batu, osolola na batu. Yo lolendo elata yo. Pourquoi? Parce que oza kitoko. Parce que yo nde babengaka yo soki nani. Ndeko boya kobenga ona film na yaka ko jouer otie likambo moko oyo eza ya likolo. Mususu kanisi ke ye kuna muto asali ki a tourner film wana to tourner bagage wana apesi ye mususu $1000 to million te. Omoni na maramba théâtre eza na ba ndeko musu ba tourner saka biso ba comprendre te. Nga tanto la bi apo na sala film moko boye je demande 200 300 to bagage moko boye pesa nga 300. Mais yebe pas ndeko mususu ko kei osenga o combien? Lolendo na biso ba artiste et comédien ezaka bien te. Moi j'aime ba président oyo to ba ser oyo ba bima balingaka pe ko bimisa bandeko. Là je vois Bellevue abimisa ba artiste pe na kati ya chaîne na yi. Na monaka si la bisalu grande sœur nanga abimisaka pe. Na monaka ba sœur na biso ba bakata na monaka basé belé ba mu pécha. Moi je dirais aux femmes comédiennes baliwa ya bandeko na biso mususu ete ya biso. Tu peux être belle. Yo tali loko za kitoko lobi bon ça pas na zwango na lata na nzoto. Malgré je parle seulement aux artistes et comédiens, na ko lobela pe na basi nyonso ya mokili. Ndenge bokoma ko sala ba fieur. Na ebite Belloni le kazaki na hôpital. Nani akende ko tala ye. Mais awa to moni ba publication bandi ya photo Belloni akufi dani boye. Le sambo leki lo sambo ezalaka ya kotala bayebaza kobela ya bayebaza na moment ya pasi ya bayebaza na ba prison ya bayebaza bana bitike na banzela. C'est pas que motolera akufi nde boye kolakisa biso ke bino bobanda kolinga ye. Belloni souffrait dans l'hôpital là, Azaki dans l'hôpital. Combien des artistes, à part car artistes et un groupe sans souci, babanda et kokota là. Ba oh ba jouer ça Belloni na ba film mais na bango. Nana kenda ko mona e. Nana kenda ko tala muninga na maladie. Ça fait mal. Entre nous, il faut cohésion wanezala, kolingana wana. Likamba muninga il faut zorango ya yo. Aujourd'hui, nous sommes en train de plairer Belloni.
Belloni a fait son temps, bravo l'artiste. Awa, naza ko mona te batu ba ko lobela likambo ya Belloni ndenga kufi boye na minute. On dirait boponaka kaka bilongi ya ba comédien. Moi je demande à NTPC boye bana ko sala ba marge pona makambo ya Belloni. Boye ba ko luka ko sala ke bo honorer ye lokola un artiste. Parce que après ça qui le meilleur na yé na kata mboka na biso Congo. Ce qui bande ko na biso ya poto. Oh boye ba ki Belloni boye ba ke Belloni azali susute Belloni aza ya kokufa. Ko sunga famille na ye. Et que c'est très important. Pour obsèque na ye et ça la mamalamu. Ngana lingara bato balakisa bato semblant te ya kosekisa mutu na simoki obomi ye. Oki otonga ye. C'est le moment où peut l'air azaki na hôpital bolakisa ki affection wana te. Aujourd'hui, elle ne plie malgré comment na yango te. Mais koki ko honorer ata kombo ya famille na ye. Kotala ke mwana na biso a choisira qui peut métier moko boye ya vie artistique. Voilà ma collègue na ye comment ba honorer ye. Vraiment je suis en train de supplier ba o baza ba chef na biso ba oyo bolingaka théâtre. Belloni ne plie. Yo o banaye ko sungata président sans souci. Lelo Belloni azate. Yo o loba ke groupe sans souci c'est mon groupe. Moko ya ba héros. To moko ya ba maréchal, moko ya ba soldat. Ya groupe sans souci ne plus. Je pense que le président pris poudre de chasse aza inconsolable. Moi je crois barozaka na ba makamoko il faut basala pour honorer Belloni. Bravo l'artiste et félicitations dans tout ce que tu as fait. Nakati ya mondo ya théâtre. Ba oyo bobengaka biso na ba chaîne na bino ya YouTube, vos contributions et vous allez très bien. Contribution ezaka te financièrement. Okoko benga famille au soutenir, au lobby, même bana na ye ou encourager et vous avez quelque chose de bien. Pe manakima pe à ton âme l'artiste. On a qu'à dire à Dieu merci. La chaîne Mabia Star TV rend hommage na Belloni étant artiste, comédien. Avec l'appui de Maman Mabia Star Koleloko qui ne reste jamais avant de rater ce qu'il y a Moroboy et puis na kati ya jeunesse congolaise. Une femme battante, une femme combattante à Bundaka, à Lingabandekone à Congo. C'est pour cela que s'il y a quelque chose, on doit parler. Belloni, Belloni azate, menzo tonaye. En attendant, tous les programmes, tous les salama. Nous sommes là en train de pleurer. Toroye bisabinope, place nini matanga est constituée. Ce qui famille est décidé parce que c'est aujourd'hui seulement que Belloni a tiki biso. Merci à vous fidèles amis internautes qui ne cessent jamais de soutenir notre chaîne Mabia Star Télévision. Là je vois Christopher Songo. Songo yaba Christopher, moi na mobile azanga le côté na poche, je vois comme ça. Blanchard Mabala Fumu Yamiyake depuis Londres et pourquoi pas Panda Peko de Londres, maman de Londres. Eh, tokoti sous semaine. Mamika Zongo tokoti semaine. Atana début semaine boy.
Mimi Kazong. Yansman, petit frère de Jésus, Daddy Lenda, Angèle Loué, moi star, Aza Star, la mannequin de sa maman. Et merci à celui qui est derrière notre caméra, Josué, Exaucé, voilà, Exaucé Kabanga, voilà, Exaucé Kabanga, moi na mobali ya moulai ya mbinga. Déjà Moussala Evandi, vous sentez que Exaucé bandaka ndenge nini, si quoi comme ndenge nini, Moussala Evandi déjà. Quant à moi, je dis merci à vous qui ne cesse jamais de laisser vos empreintes dans notre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans deux émissions que Dani Timanga ne cesse jamais de vous présenter. Quant à moi, Soginzamba Zongite, on est toujours là na Mabia Star. Mami, nalobi à l'okote et loko yango nalobi. Bye bye. Mabia Star TV. Yango na bino na koka sentiment. Tingaso na bakali ka mo emotion na penta. Balobi bon s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yango turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shano kansika biya ngana ringi ya bani ya kami ko pesa nga pasadi wa